vous est offert par Orange. J'envoie des milliers de SMS et mon internet. Je like, je mate, je kiffe, je surfe. La 3G plus d'Orange, le meilleur internet de la RDC. Tu es prêt à en faire encore plus? Tape étoile 102 dièse et rejoins le club Orange School pour profiter de réductions sur tous tes appels et de forfaits jusqu'à 200 minutes de communication à partir de 20 unités. Orange School, c'est aussi des SMS illimités, Facebook gratuit et Orange Doulé Yao Félé. Pour activer, tape étoile 102 dièse. Et ce n'est pas tout. Grâce à Orange School, profite aussi de 30% de bonus à la consommation chaque semaine. Vraiment Orange, appelle ça talaté. Ndenge tokutanaka chaque dimanche nazali lisusu wana lelo 16 novembre 2014 pour na kobetela bino dada na journal rétro mbote na bino na Kinshasa, mbote na RDC, mbote na Afrique, mbote na monde entier. Merci pour la fidélité, merci na bino pour la confiance. Journal rétro et pas wapi to sale la kabino sélection ya ba élément oyo et dominaki la semaine plénière sur motion. Il y a défiance contre ministre Patrice Kitebi Kiboul vol na Rémi Moussounga Ibampale le blanc honorable Joli Kenda hier kiteki bongo na localité Kitima na Mboudi pe akende ki kofu te là-bas occupant ya site DAX OCPT na commune na Gombe ba farti ya mai bondi melangai sélection ya lundi yango wana. Plénière moko mouvementé peu passionné lundi 10 novembre 2014 na Assemblée nationale. Mama Likambo ezalaki ne examen pe adoption. Il y a deux motions de défiance contre Patrice Kitebi Kiboul vol na Rémi Moussounga Ibampale les blancs en séba. Porte-parole, il y a sénateur, il y a motion contre Patrice Kitebi. Honorable Badi Banga, azalaki invité par il y a président, il y a séance. Honorable Charles Mono Simba, pour la lecture, il y a exposé un motif, il y a motion na ye. Nasima, honorable Henri Thomas Lokondo, a mataki, pour la motion moko incidentielle. Pour na élu ya Mbandaka, lokola ba insuffisance, ezalaki mingi, na motion wana, yango a jijaki que ezala examiné te. Débat ezalaki makasi bondi melangai, deux ya majorité pour la motion, deux ya opposition contre motion. Avant que tout président à séance, aleka na vote, député moko ya opposition, a matina podium pour na koboya lisusu motion ya honorable Thomas Lokondo, pe a sengi na ba collègue na ye, babi manasal pour seloye na tango ya vote, et ekosima na yango te. Sans tarder, opposition nyoso, libanda. Vote et salami pour la motion incidentielle, il y a honorable Thomas Lokondo, 209 voix. Indimi, 12 et Boyi, 14 ne va s'abstenir. Plénière Indimi, motion incidentielle, Mbalamoko, motion à défiance rejetée, Patrice Kitebi Kiboul vol soulagé, Nandenge a défoité. Deuxième motion de défiance, il y a honorable Awenze, élu ya Kisangani, contre Rémi Moussounga Ibampale les blancs Maseba, pour la Likambo Itali, lenteur ya Kotonga, cimenterie ya Kisangani. Honorable Valentin Senga, Sengi Malobana Kombo, il y a 18 signateurs, pour la Koloba que, ba retirer ba signature na bango, pe ba sengi que commission d'enquête moko etiama, pour na kolande la Makambo Itali ba matériel ya cimenterie. Pe lisusu, gouvernement, et accélérer ba travaux. Tango honorable Valentin Senga kitika kaboye ngaye ba collègue na misusu ba sénateur ya moso wana méchant mabe ba menacer honorable Valentin Senga na kati ya hémicycle kokamwa. Situation maîtrisée, président en séance Charles Mono Simba azui maloba. Ponaye, lokola bazalaki 63 signataires, 18 balongwe, batikali 45
au lieu de 50 ndenge mibeko esengi. Donc motion eza recevable te. Na vote 187 bandimi motion ya volonté senga, 8 baboui pe 4 ba s'abstenir. Rémi Moussoungaï Bampale les blancs sauvé de justesse. Masolo esili séance levée. Et Okani. Honorable député national Oyo Azali Koningisa district ya Lukunga Awanakini, c'est le paradis ya ba RDC et Sika Azalaka élu avec un partenaire idéologie Mikolo Yo Banoko Yeyo. Honorable Joli Kendala Mignona la beauté à Assemblée nationale. Pour yango boyebake awa bozozo tango akitaki na localité Kitima quartier Mbudi na commune ya Mongafula pour na consoler mitema ya ba victime ya bandako yo babuka kimikuleleki. Nani akotika la sima na cadre ya mama Ayenza Lesili batandela ye maputa ba misusu avec ba mandala la maboko pona okumisa nzambe na ndenge moko ba congolaise ya moto boboto pe ya mawa akomela ki bango na tango ya pasi boye. Sima ya koyoka ba doléance na bango nyoso, honorable Joli Kendala Mignona azwaki maloba pona koloba bango ke base la calme balater lokola RDC ezali mboka ya mibeko po moto moko te akoki lisusu kozali kola mibeko ndenge chef de l'État Joseph Kabila Bange fils de la paix aloba solution ekozoma kaka mbala moko shiti ya simati awa na kati ya site deya na concession SCPT ex OCPT na quartier Golf commune ya Gombe esika régie des eaux et kata bango mai likolo ya nyongo ya 1,756,000 francs congolais ndeko ya $2,000 noko. Sima ya koyoka bilelo na bango sali kukuma abenda ba facture nango nyonso. Menaka dans mona loin alobaki na bango ke ba futa kapé ba facture régie des eaux de façon que mosala isale makaki toko. Na kimote mawa oyo nzamba pesa ye alekanzela ti awa na kati ya DPK régie des eaux Gombe sika afutela ki bango nyongwango ya 1,756,000 francs congolais. Na esengo wana régie des eaux ezongisa mai mbala moko bozo mayangi di Joli Kendala Mignone solution aye akiti pema kitoko okitaka kiti bo afuti nyongwana nyoso ndeto zabo 4 pompe kotina deya Zambia songi biso tozuaki mama Joli Kenda oza solution mikolo nyoso ba msusu asali biso pe solution to sepel makasi noko na oyo ya boye honorable Joli Kendala Mignona la beauté ya Assemblée nationale azo sala oboyi pe yango noko dima baninga olobi nini nalobi ndima ye po ya boye badaya koluka na kinyo Zambia asuga yote abakisema ebele sika wana utaki merci mon ba technicien ya régie des eaux bondi melangai bakangi na bango na nkovano ya tiyo ya régie des eaux population ya quelques balabala ya quartier Funa na commune na Barumbu akolela po mai ekomi pasi journal télévision lingala facile esalela kibino constat ya wenze foti ya mubali na commune ya Bumbu sélection ya mardi yango wana pona likambo ya mai population ya quartier Funa na commune ya Barumbu boyebi ndenge tolakisaka bino pasi ya mai o bazalaka nango banda kosenga batiela bango coude linga facile elobela baye kotia coude kasi ya pasi lelo eza nini van oyo elekisaka mai bakangi yango donc mai ezokoma lisusu te na avenue Rivière de l'école na piscine mai ezobima kaka bakote ya prince ya likolo population oyo bazala nzinga ba veni awa bazolela makasi po bamonaka lisusu mai ya régie des eaux te tala mai oyo bakoma kosalela kaka ya mabulu komela kaka yango kosukola bilamba kolambela kosukola basani kaka mai oyo ya mabulu microbe zawa pardon okoki kozwa malade nzoka nde bafutaka ba facture na bango kitoko bazata na nyongo moko te ya régie des eaux kasi population bazo souffrir na mai tala kutu ndenge ba facture yango yelaka bango mipi nzoka nde kote oyo population bazomona pasi atali tanga mai ebimaka lisusu bakote te
L'eau c'est la vie, l'eau c'est libumesali et les nzala. O melama et moi force aussi. Ba mama pango ko zalata e ko kata 20 te o bazozo maya. Yanga ko senga na ba konzi ya régie des eaux, batala likambo mbangumba. Bat bazo souffrir Ebola ezali, choléra eza ba maladie mo contagieuse. Siko bat ko mo kenaka na ba cantine bato ba maya ba e ba tio zo kule kuna kota sendwe. Bat bazo souffrir ba papa ba maman bazala pasi. Bakonzi ya régie des eaux. Bokipe population na bino ya quartier Funa na commune ya Barumbu boyeza malamu te boloba yango lo c'est la vie bo pesa bango vie po baza na posa ya mai awa mai ya régie des eaux bosana boye c'est que bien te ba na posa mai tolobi commune ya Bumbu quartier Mbandaka awa na direction ya Birmanie wenzo boza komona kombo na yango wenze ya faute ya mobali esalema depuis 1969 selon ba mama balobi ke ba pesa yango kombo ya faute ya mobali po soki papa apesi yo mbongo retard donc mama aza na choix te aye kosala vite fait awa bana balie tongo etani yango wana bapesa yango kombo ya wenze ya faute ya mobali mais botala eta na yango pardon mabe makasi bamesa eza mukie kutu misusu eza vide ebongo batol mawatro kwa mobali sega pese mbongo na pourquoi wewe ukena zande zate ifuatele makaka wazo msolo wewe kusoma bilei bana badi ebongi babongi sabatu bakote bele kwa bamsu batanda kana seba mese zate sur basaka mesa batebele bokokota lobi wa bateka butokoteka bien ndio kama na wenda futa mbali ko soki mbala pesi mbongo amukepela ngonga poko akoke musika to yaka na wenzo na wana komo to pesa ngo futa mobali eza wenze ya kala biso soto boka meka na wenzo to kolelika na wenzo passe wesete eloko moko te mesa te soki mbule betawa oye koma kanyo to flave donc ya omoninga na sala mo etage oyo nazaka mwa likolo bango nyonso abadindaka na bango kaka wenzo eza wenze ya faute ya mobali ebanda depuis 1969 wenzo tango ezalaki ezali wenze moko ya munene ata ozali na poso ya kosomba batono ya petrole kosomba batono ya mafuta mbila kosomba donc nyonso ezalaki mouvement ya wenze bana ozala mingi na poko mona basi bango oye ebele kosomba biloko mibali bana kopesa bango mbongo mingi na poko yango bapesa kombo wenze ya faute ya mobali yango tokosenga na bakonzi batala wenzo ndenge ezalaka epi na ndenge ekomi sikoyo bango bazomona ndenge ekomi babongisa wenzo oyo ezonga mpenza ndenge ezalaka kalakala puisque koto toza mpenza na wenze te toza na quartier Mbandaka sur Birmanie entre Lubaki na Loya wenze ya faute ya mobali ezalaka nde wana bayebi yango malamu ah oui en tout cas kombo pe landaka na wenze yango pe eza komona makambo na yango bino moko botala eta na yango oyo penza tokosenga kaka na ba responsable ya commune soki babongisi yango ekozala malamu po mabota ebele eliaka na wenze oyo ya faute ya mobali. Érosion oye kaboli quartier 8 na 9 na commune Njili ezo ya lisusu munene bondi melangai zemi na ngai nakobota nakobokola nde pièce ya sika ya cinéma pouvoir sélection ya mercredi yangwan kokamwa érosion oto la tseki bino mikoleleki awa na commune Njili oye kaboli quartier 9 na quartier 8 bondi melangai ke eye munene na ndenge ya 2 fois te eliele bandako ya batu plus de 10 parcelles eza ya kobuka na ndenge bino moko bozali komona kozi na yango ezali nini lokola pe bakonzi babetaki yango kara na ndenge bazali kobongisa nzela kote ya Sainte-Thérèse bato bazali kosala nzela babetaki pe kanivo na bango kasi bakomisaki yango tina suka te mai ya mvula nyonso oyo ezali kobeta mikolo oyo eye na elulu ya kosakana te nde ebuki na kanivo ebuki pe bandako nyonso ndenge bino moko bozali komona wa pasi pe mawa bana 1991 toyebi te bakonzi so babosana biso so barezonaka biso toyebi te to na problème au sérieux mbula mibale kaka ebeti ya pamba ibule buka nini toboti bana pe bakoli uto kome oza bakoko pe na position oyo yango ezali kaka yango siko tozo senga eske na Njili awa tozo na buku mesto ote azati tala
awa tokoyebisa lisusu na bakonzi ke baya na lombango ya kosunga population ya njili oyo bazali kosufrir makasi na likambo ya erosion oyo baluka ndenge nini ya kostope yango mpo sino te kote oyo na nzela oyo bazali kosala oyo ekei sekoma tiba kongo kuna wele mvimbe kubuka na lisusu na ndenge ya kosakana te soki tostope yango te bosala quelque chose po boye seke bien te ingata nayebi te soki komi na njili ezalaka na bourgmestre Chasa kongo mobimba bino bato bolela cinéma pouvoir oyo elakisaka bino bamate ya kitoko kitoko oyo ekumamaka na ye moko Jani Diwa leader ya Moamba ayeli bino lisusu pièce ya sika na titre na yango zemi na nga na kobota pe na kobokola exemple ya liboso botala mwana mwasi oyo akendaki kolongola zemi na ndako ya docteur akufi botala ndenge docteur azali kokunda ye kokamwa bongo mwana mwasi oyo alongoli zemi atie mwana na kati ya sachet botala ndenge azali kokende mpona kobwaka zemi yango somo oyo mosusu mwana mwasi oyo azwaki zemi na ye pe ayoki posa kobota bake kotika ye na maternité tala ndenge azali kokende pe aboti mwana ne kitoko elenge ya mwaiti ebongo oyo ya suka mwana mwasi oyo motema ya ndoki azalaki na zemi abombeli baboti na ye na ndenge ya kosakana te tango pe pasi ya kobota eyeli ye alekani na nsima mpona kobota aboti mwana na ye alingi abwaka ye na toilette mwana lingi angelu ya bato président ya groupe cinéma pouvoir Jani Diwa leader ya Moamba alobaki bui mardi ya le 18 bozolanda film elemno ya sika makambo eteli bazemi titre ya film zemi nanga na kobota na kobokola suka masolo ya kosakana te mutu arate te mardi ya le 18 na 23h jeudi na 17h bino suka na film bakosentir bakomona pende eloko ya kitoko ya malamu ezosepelisa bana kini réalité na cinéma pouvoir oyo esui a mitali film la bino yango wana tala bilenge Jani Diwa bilenge oyo Jani Diwa apesi na tv cinéma pouvoir ezali likambo ya pouvoir tala boyeba pe bokanga ke mpona koluka kotala cinéma pouvoir boluka yango musika te sur Direct TV à ne pas rater po avec Jani Diwa leader ya Moamba azali ko préparer bino ba pièce ya kitoko toujours mpona kopesa conseil na jeunesse congolaise boyende ezalaka ingata Avenue Université foin bongo soko komi na Kampinzi salité o eza wana pardon il faut kolukela yango kombo sélection jeudi carter, ba amortisseur, ya ba voiture, ezo mona makambu na ngobo tu na nga wapi. Awande na nzela ya université, bakala mingi te, ba utaki kobongisa nzela oyo. Kasi botala ndenge mabulu ezongi lisusu, tina liboso ya maison communale ya Ngaba. Ekomi kopesa pasi, surtout ba mituka oyo elekaka nzela oyo. Surtout oyo ememaka ba étudiant tina campus, kobanda na avenue Kikwit, tiko kenendeti na rond-point Ngaba. Pasi pe mawa bongo soki mvula ebeti luka nzela ya kokotela il faut kolukela yango kombo lokole nzela ebebi tala bakamine sokangama na mbuteyage ebela mbuteyage na nzela kenfuna mokulu omona nzela ya bien te atuka tosepeli ya tro ndenge lingala facile etika biso te ya mola sacle bababasu toujours leader quoi tosepela ndenge mpe bakonzi ya mboka basoutenir biso bapeuple en tout cas vraiment ndenge nzela osalama kitoko mais basunga biso mpe babongisela biso nzela oyo po tomoni mpena kinshasa vraiment kitoko bari kuta ekosa bambota tro vraiment epo bakonzela biso mboka nde baosala kitoko me tosengi vraiment nzela oyo ya université bamituka ekomi lokale mabulu mbulu ya ndeko beta ambuteyage ekomi ya tro toyebi ke bakonzela biso bayokaka biso bapeuple babongisela biso nzela antuka nzambe apombola bango mpo bazwa mpe makasi babongisela biso banzela yango wana vraiment sematro ekozala malamu soki batracteur ekiti na nzela oyo mpona kobushe mabulu
po libulu manzengele esalama kaka boye o tolobaki te tolobi match ya mabe na nzela ya université eyokani balobaka yolose Dallas toyebi te na bosoto oyo toloba yolose nini awa toza na kampinzi population elembi bosoto bamai fulu bakanivo kutu ekoma bouché population ekoma korespire nde maladie bongo malaria erataka ye te botala ndeti mwana classe oyo adindi na kanivo mpo nzela ya kolekela eza te soki mvula ebeti fleuve kutu ekosa mpo mai oyo eutaka makala ekitaka na yango kaka awa boka lokole tala busoto awa mbula soki ebeti awa nayebi soki no fleuve kutu ekosa awa moya kobima ezalaka te do tokangamaka na ndako tala yo moko ozomona na miso moto mbula ebeti tobimaka te tomoka te baklase kaka pamba boso mbula ebeti po totambola tokoma na pasi tolembi bakonzi baotela biso awa toyebi te tokoloba nani na bamokonzi ya mboka na biso papa tolembi ta soki mbula endoki papa ntina ndako basolo moye topema eza te papa toyebi te botala biso likambo ya kapindi papa bobongisela biso nzela topema bien te maladi mipepa mabe topema papa leta tala biso makambo oyo tala kampinzi ezalaka site moko modele propre na ntango ya banoko kasi botala ndenge bosoto ekoma na yango normal awa yango tokosenga na bukumestre ya kalamu service ya salubrité ekita pe awa kokure bakanivo mpo mai eleka malamu na kampinzi match eza mabe makasi eyokani procès à Jean-Pierre Bemba Gombo, président national, il y a mouvement, il y a libération du Congo, verdict, et koyebana na ba moi ezali koya ntakumoko ezikaki na quartier 13 na commune Yanjili. Sélection à vendredi. Po ba mona clair na likambo yango ba juge ya cour pénale internationale CPI na mokuse ba bendana kinano po ba lukandenge ba koyi kokata affaire Jean-Pierre Bemba Gombo. Banoko boyebake. Après 2 jours ya audience, défense pe accusation ba présentaki ba conclusion ya suka mokolo ya mercredi 12 pe jeudi 13 novembre 2014 pour na kolobake. Ex vice-président ya ba République démocratique du Congo azolanda ma pona ba crime contre l'humanité pe ba crime de guerre oyo ba soldane ba salaka na kati ya Centrafrique na 2002 pe 2003. Pona yango procureur apuataki bamabe nyonso basoldat ya Jean-Pierre Bemba basalaka parce que bazalaka na se ya contrôle ya Igwe Tango atindaki bango na renfort sur demande ya ex-président centrafricain Ange Félix Patassé esika bakomaka na bango koboma bato na loyenge ko violer pe copier sans mawandenge accusateur alobaki kutu na tango wana Jean-Pierre Bemba azalaka mobimba na makambo yango kasi enkipa kara na karakaka et pourtant akwaki kopekisa ba crime ya somo wana basoldat na ye bazalaka kosala kasi défense sénateur congolais et boya procureur mabe pe elobake tango ba troupe ya Jean-Pierre Bemba et komaki na Centrafrique bazalaki lisusu na contrôle na yete mais ba komaki sous contrôle ya ba forces armées centrafricaines pona bango Jean-Pierre Bemba akokaki lisusu kozala chef na bango te. Ba représentant ba victime balobaki ke CPI oyo pe elekisi lanter parce que na tango ya jugement ba victime misusu ba bunga kaka boye bayeba atu bakenda wapi na suka ya filme ba juge ba bendana pona koluka ndenge ya ko délibérer awa esali boye verdict ezali pona mikolo yote tuzotalela tuzozimele. benda ski ya basinga ya 1,5 na ba 2,5 yango nde ekoze esandi oyo bozali komona awa tozali na commune na Njili na quartier 13 na avenue Kinkelele référence Saint-Martin bondi melangai que maison commerciale oyo tellement babendaki basinga bipai na bipai tango kura ezongi ekutani nde pelisi ndako bozali komona ba perdre biloko tout ateloko mote ba récupérer ba témoin bazalaki wana ba témoigner. Babuki maison tesa samedi. Je zika qui c'était donc mercredi 3h
courant de Salamaki, courant, donc il y a des fois c'est tout le temps qui, tout ça qui en tout cas mobiliser tout le monde. Toujours l'effet de l'électricité. Résolu et première fois, et 4 années, deuxième fois, 4 années. Mais c'est inflammé. Tala! Nyonso kaka po courant ezalaka te bakonzi ya SNEL boluka kobongisela population yanjili surtout mingi awa na quartier 13 courant ya malamu de façon ke batika makambo ya bibenda po kozala pe na molili pasi pe mawa pe insécurité zo ya makasi yango le moni bakozo ezoya boye penza seke bien te yingeta na avenue Boula pembeni ya bloko ya bandala libulu moko ezawana ezo déranger circulation na ndenge ya 2 fois te inondation ya Mbula na bakomi lokola Lingwala pe Kinshasa kokamwa bondimela ngai président ya assemblée provinciale ya Équateur atindi ba policier ba beta quelques députés provinciaux ya Équateur oyo bayaki pona ko siéger sélection ya samedi yango wana. Vula oye beti mokolo ya lelo samedi 15 novembre 2014 bondi melangai kendenge bandaki na babutu wana kamera ya Lingala Facile ekitaki na commune ya Kinshasa na commune ya Lingwala pona kosala constat botala bino moko awa tozali na commune ya Kinshasa na baveni Kato Lac Mwero Louvwa Itaga mai ezali ya kotonda ya kosakana te botala bino mo awa tala tata oyo alingi kutaleka azali na baketi na yeme shwezate a hésité esimbite yemoko dubu na mai ba mususu kutu baboti kala ingangu ya komemaka batu na bapusu ebongo tangu tobimi na Wileri na commune na Lingwala engaye botala bino moko awa mai modèle tondi ba caniveau nyonso o ezalaka awa boucher na ndenge ya 2 fois te soza na mutuka ya se mai kotel bino na kati bata ba jeep nde bazana moins chance po mutuka eza mwa likolo ba jeune nde bazali ko sunga ba chauffeur tout pona ko guider bango de façon que mutuka na yo soko ke mupandi keba oya kokota na caniveau policier bien likolo mabende likolo pusu oya boye incompréhension koteli bango na katrata mai ekosuka ndenge nini bino mongo boyebi tala susu awa mwana mobali oyo azali na maison na ye alinga ya kofungola moya fongola ezali te tala tata oyo mobimba likolo ya mesa bie bakiti oya boye likolo kaka etengami boyoka lokole président que dans entre Lingwala commune à Kin to comprendre nous le deux photos de bandaki dans biso mo ko de la biso mabe ato ba ça oui ici c'est Washington oui c'est Miami ba refaire tala tokosenga pena na bakonzi bosala quelque chose salongo beta madada pour que biloko ya boye sala makate po o tozali na centre ville ingata gauche, droite, genou, double. Bazobetane quelques députés provinciaux et assemblée provinciale et Équateur par ba policier. Ba oyo bayaki na bango ko senga audience pour ko kutana président assemblée na bango. Kasi botala ninga sukeli bango. Ba député bazoni ata malokola banyama bakanza kuta kosa. Tala net awa. Genou, droite, na pasipe mawa. Koto pe mususu député azako benda na luvondu lokola muyibi na pasipe mawa banyate bango kaka ndenge bozomona boye ndenge moko kaka na lumumba ndenge banyatelaka ye babeti bango tina suka na yango na mutuka destination inconnue iso wo ministre intérieur papa kota nanu likambo oyo ezoleka na assemblée provinciale ya Équateur po badepute bazako nyata malokola banyama boye pa ya policier na pasipe mawa ya boye penza ezalaka te liboso ya président na bango basako nyata bango lukutu na ndenge ya kosakana te dossier oyo tozotalela mpe tozozimele seke bien te. Journal rétro à Lingala Facile, il y a dimanche 16 novembre 2014 et comme on a souka, merci Nabino Ndenge Bozala qui est belé, libosa ba poste téléviseur Nabino Pona Kolanda, journal rétro à Lingala Facile, oyo na uti kobete yango dada avec impact na i
théologie. Ce qui vous s'appelle Nango, vous pouvez ça. Merci na Safi Tosenge pour l'assistance. Merci na Héritier Ilanga Oasima qui bon serveur central. Merci na Nathan Siat les doyens. Oyo a réalisé qui journal rétro Lingala facile P. Merci Mingi na le caméraman dévoué qui a la conscience professionnelle double brassard. Il s'appelle David Bolafa. Lobby lundi 17 novembre 2014, Gilles Ngandola akozonga awapo ape sabino ba information mususu ngai na bino bondi melangai. Rendez-vous na semaine prochaine. Pour na sala plaisir na le ministre intelligent Modeste Bahati Lukwebo nakei